eloko ya liboso nazo senga président Elombe, mon papa Faustin Soukari Lubakwa dit Elombe. Papa na sengio pardon na kombo ya bana Simba nyonso. Beaucoup m'ont choqué. Beaucoup. Et surtout bato msu ba chokanga kaka bato na kombo na teke yenda ko choqué m'a choqué nenga. Zaki péché pour les autres, pour les uns peut-être tam sonde na loba qui non, Belleville c'est mon ami tout ça. Moi na changé en ezati. OK. Moi na changé en ezati. Et belé baza akata Simba wana na ba musu basalisa ba ligablo na bango. Bato nyonso basala ba ligablo wana. Bo kanisa te kende bo finga Elombe balala na kimia. Bokanisa ngwata mukomote. Non, na lobby na te la personne qui peut comprendre. Et belé peut-être ne savent pas comment gérer les choses. Donc ezo ya bo ezo ya ay batena sala ngondeni. Au fond, la personne souffre. Mais biso bino batoza musika musika bino ba bende ngolo bio chroniqueur ozo ye bateke la personne la souffre. Bana Simba bakomi ko fingisa théâtre na Congo. Réaction ekozala nini? Yayo. Mais lorsque maman Aziza azoko mona t'a dit le loi fingi a fingi maman Milo na kombo Aziza. Lobi kuna na fingi papa Elombe na kombo ya Aziza. Lobi kuna na fingi Marina Laba na kombo ya Aziza. Aziza azo ko réagir te. Tokoloba nini wana peka ba journaliste bato bazo ko fingi bana Simba bien bino bana Simba ne bozo ko linga ndenge ba journaliste bazo ko finga bato na ba kombo na bino. Bon, il y a un petit problème. Si moi j'insulte une personne au nom de maman Aziza, rôle ya maman Aziza et pas nanga et kozala nini? Nga journaliste na fingi Anthony na kombo ya maman Aziza. Rôle siko ya maman Aziza onga nazo finga bato na kombo na ye et kozala nini? Fingi mutu na kombo nanga. Donc il a dit que non ngam na tindi yo. Tosunga bana oyo okota likambo oko ba bana nzambe zambe pe akota makambo na bino basunga biso na basaki na bakaye na babiki toenda kotelinga na balabala soki mame milasa la kaote na ero biso to na balabala nzambe abate ya pima mame mili place za apese mbongo na posa totanga ndenge bana batino so baza kotanga polo bile peto koma bato kola pambola binomi papa shika pesa libro benga ye penza ya kozite te so moni ma ana te kende bana mo bible lobi soko lingo sali kamwa malamu ozoka kwa mabe sala malamu parce que ce qu'on vient d'ajouter vient du diable le père des mensonges. Donc si vous avez directement la conviction d'aider Yaya Sala, moi je crois le Dieu que j'adore et je prie Jésus Nazareth. Téléphone à papa oyo nanzela na yo et sonner pe arobe mangato pambola nzambe. Donc ce qui va dans nzamba pesi biso lobaki ete to bokola bango lolenge to bokola ya biso ndako. Alors ceux qui ont préparé rentrée scolaire ya mona na kozonga na basket asika na uniforme asika. Pourquoi pas penser aussi na bana oyo nzamba pesi biso nzamba pambola bina balobi oyo yoza ko semer oko moissonner yango un jour. Tozomi na avenue Kinzola numéro 49, quartier Régie des Eaux, commune de Kitsenso, référence 3e Dodan. Pour tout contact, bengabiso na ba numéro Oyo. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandi à Top Media Télévision, mourir à émission au le code de bonne conduite, soyez le bienvenu. Moi, c'est votre frère Tadi Ngalapa. Le devoir m'a encore appelé aujourd'hui. Vous savez, la terre tourne, les réalités changent. Nous, là, nous continuons justement, il y a Osala Mosala Nabiso, dont les seuls soucis de vous informer. L'actualité oblige, les informations obligent. Depuis un certain moment, j'ai reçu beaucoup d'appels. Il y a Bafan Ebele, il y a Bana Simba Ebele, il y a Batope Balingaka, notre maman, Obomoni Naba Attaque Wana Nakomo, il y a Aziza.
Aziza, c'est une femme bourrée de talent. C'est une comédienne, c'est une mère de famille. Aziza, elle vient aussi de quelque part. Elle avait aussi des parents. Aujourd'hui, Yemoko donc Aza parents et Aza comédienne. Nous voulons parler avec Aziza. Il y a beaucoup de problèmes tout autour aussi. Il y a Aziza, comme elle est Moko Yabana Simba. Il y a aussi des personnes qui m'appelaient pour me dire, mais comment il y a des situations graves sur la place publique. Ban ebele, ban mega qui peut intervenir. Pour na oetali papa na bango elombe. Mais Aziza n'a jamais koloba. Nous allons prendre notre temps avec mon réalisateur Anthony. C'est lui qui réalise cette émission. Maman Aziza et aussi nous allons parler de son travail. Il y a théâtre, il professionnel, mais les Congolais, I don't know problem is moko is iye. I pray que cette émission prenne control is good oh name Jesus. In the name of Jesus. Yes. En tout cas, je salue tout le monde. Je salue maman Bijou Ketani. Maman, 90% au bon na papa Jean-Pascal Leka. Un grand merci à vous. Je salue maman Zozo, ma mère à moi. Bon séjour na Canada, na Dubaï, maman. Au bon na papa Noé Mavakala Nzinga. Un grand merci à maman Deborah Lubanda, Kilo Pamera Calgary, maman Émilie Setimaïnga. Moi Sinzambe, que le bon Dieu vous bénisse. Un grand merci aussi à Bertin Konde, l'infirmier clinicien Mbongwa propre. Mbongwa propre Nzambe Azala Nabino. Un grand merci na bayenyo so bakozwali baku ya kolanda émission Oyo Aurélie Mafuka Yaba Aurélie. Nous sommes au-delà de 224 000 abonnés. Bogotuna Bino Banani, nous c'est Belle Vie Télévision. Allez vous abonner encore une fois. Maman a encore écrit après beaucoup de films. Aujourd'hui, maman a proposé ce film na Kombo ya le monde. Qu'est-ce que ça veut dire le monde? Binonioso boyi définition ya monde, mais ensemble toko découvrir film wana na ba participants et participantes ya film wana. Mais avant tout la bino maman Aziza natiki bino na no bobolanda extra film na bino oyo je suis un 8 oyo déjà et vous avez aussi la Belle Vie Télévision et puis on se retrouve tout justement après pour te côté la bino maman Aziza. Voilà. Juge Jude. Oui bien monté. Il y a Jude et Jude. Il y a deux. Il y a deux. Jude et juge. Jude et juge. Juge à Nani. Azaki Nani. Mais bon, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Nani. Juge. Il y a juge et juge. Bon, attends, Jude. Non, non, non. On va prendre Nani, la grande habit, au bête soit général. Tu vois, la générale Moko, Rockman. C'est tu dois pas te faire ça. Rabbin. C'est rabbin maréchal. C'est compliqué. C'est compliqué. Attends, papa. Tu as 3 catégories. Tu as le rockman, le général, le rabbin maréchal et puis le patriarche. Mais c'est la parole. Il faut se comprendre. C'est la parole. Si, papa, comment les jours on va prêcher en ailleurs? Si on a prêché, c'est compliqué. Si on a pas le bébé spirituel. Parce que la Bible dit, laissez les enfants venir vers moi. On est connu. Non, c'est pas bébé spirituel. Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Comme je vous disais tantôt, nous allons recevoir madame Aziza. C'est une comédienne bourrée de talent. Wana Boutolanda, extrait, il y a film Nabino. Je suis un 8O, déjà c'est les cas qui n'a Belle Vie Télévision. Ah, tout Nabino, extrait. So, aux occupés Libakou Yakolanda, allez suivre ça. Kende landa yango tala yango tindela pe bande ko misus ba bénéficier na leçon aux anakata film wana pour izalaka Yerusalem. Nous vous proposons encore un autre film au nom il y a Le Monde. Attendez. Bolingo oyo nzambe ndasandi omoni baboki na nzambe na kati. Je dis et ça est look so ou bien c'est une décoration.
Ça là, c'est un tatou. Tozwaki nyongo na biso te, mais mobali na yo ndazalaki na mbongo na biso aliesi yo abokoli mwana. J'en ai 6. Ouais, dès dans ma boucle, monsieur, c'est ça. Non, ça va. Comment? C'est bon, information. Tant on a que ça papa nous sac. Et pour le baron na présence na pour traiter nganani. Ngam na tinda ka s'occuper na yote. Nalati ba mariage je vois François. Ouais ba donner les tiens. Yo bolati. Yo lati. O so totali to mona kombo. O ki ma footing, au sport. Ça va ma baby so to yebi. Ouais comme maman pour changer pour comment. Non, on a fait locataire mo ba alo wa acéder ndako pa mu. Ana boko ni mwana te. Maman. Nga pina iba itiki ala na kishasa. Aso shani abelo. Abelo. Ando. Mwana no di poso ya vie. Prémisse na yo yeyo. Bonjour ganga. Na zangi po ngala ono bano ti fait semblant ata bango ba boni on s'en est yebi ngata tu veux minyo. Ouais mi otenda banga, ngana bangelo ni. Ouais kele, yo den kele. On vit pino normal te. On peut s'impression comme dans la soa. Kolkin kolandi sanga malubate obi kina prete na ko tindi ko na mir. Keba. Anga matanga matanga. Matanga lele. Hein? C'est ça qui est la réponse que tu me donnes. Mon bébé Patrick. Oui. Personne. Pour me venir. Non, le mais moi je suis en train de poser ici, Boda. Pardon. Tu veux me laisser un temps à prier? C'est bon, merci beaucoup. Je prie dans ma chambre avec toi. Non, tu veux m'accompagner? Non, si tu veux y participer, on peut le faire ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire le monde? Maman Belle-Vie, il fallait oser la A pour toutes nos questions. Le monde des hommes Kasi, le monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire le monde? Le monde, il y a le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Définition pena ya mokili nde elingi koloba nini yango ngana ki na besoin maman Belle-Vie il fallait azala a pona tuna ye voilà elle est déjà là avec nous, elle s'appelle maman Aziza. Bonjour maman Aziza. Bonjour Tadi Ngalapa, notre journaliste. Bonne santé. Santé bien et ok non malamu nangolo nzambe. Mais la vie aussi de ta part réseau évoluait bien. Oui, avec Dieu, nous sommes malamu, paix malabon moi orphelé, et puis bonne santé, donc tout comme ça quand même. Voilà, nous venons, il y a extrait film Nabiso, na combo ya je suis 1-8 ou déjà si et les kaki na Belle-Vie télévision, mais un mot par rapport à nous, il y a casting, il y a Bellard production et puis na ba film na ya Salak. J'ai toujours dit, et pas en face, et là qu'on a séparé la mingeza complaisance. Très bien. Soit au samsa naïe, à toyer na lito une ebissé. Au moins il faut que tu tout beau. Tous un slogan absolument ya simba to boiraka, abanogara. Zam ko ça film là yo. Bon il y a une proposition là. Mais le quoi ça film là nga, je mets qui je veux na moment on a la lingi donc c'est comme ça. Casting ezaki tellement makasi mingi. Tous les acteurs ont bien joué. Nous avons tapé si penza rôle na ndenge single. Très bien. Donc biso total rango na joué na kati mo na comme ko tala na ba scène batu na bandi ko seka loko lo msusu. Très bien. Donc na Josué na joie quitté mais quand même total rango parce que ko raté épisode mon ma passe. Très bien. Ouais. Mais au lobby et le komoko bokana slogan mo ya Simba mais là-bas ce n'est pas Simba c'est Bellard Production. Oui, Bellard Production. Ce qui a ça peut ça parce qu'à quelque part. Ah, ok. À où pas maître, à où pas formateur. Mutu ya makasi, mutu mayele donc na mayele na yemoko abaki sina oyazu et pas papa na donc les Simbes a toujours référence. Très bien. Ouais. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Supportez parce que je reçus une dame qui a ses deux pieds sur terre, en tout cas, une tête bien faite. Elle est parmi des femmes au Basaline a un potentiel vraiment très élevé. Alors, Anthony Koraté, le côté, surtout Rek.
Anthony, voilà. Aujourd'hui, je suis avec maman Aziza. Je sais que Ozali n'a parcours. Ozali, moi, il y a papa X na maman Y na habité. Est-ce que tu connais papa Zakaka, maman Aziza Abotama Wapi, maman Aziza aussi a fait quelles études? Bon, papa et maman, qui m'a chargé moi avant. Qui m'a bon moi avant. Très bien. Papa nanga les zingolé. Maman nanga qui a nous vumpa. Ok. En fait, je cite toujours la maman où il y a beaucoup linga. Très bien. Parce que ma mère biologique, il est à Longwa Kilibala déjà. Quand elle est partie, mais elle vraiment, elle n'a pas eu le temps de m'éduquer. Alors, bonheur et belé, ils ont toujours pas Mbandanaye, Ozaki maman langa, ou ya bokolinga, maman Claudine Vumpa. Il est pas Koufa. Très bien. Na botami na famille le quoi bana nyonso. Moi na liboso. Ozala yaya bena. Oui, naza yaya. Moi na liboso, na deux sœurs nanga. Très bien. Il y a landinga Lina Olofio, Aza na libala na na monga fula. Et puis ma petite sœur Zokare, il y a deux Zaranaï, un mois à Dubaï, un mois Kinshasa, il y a des Zananangaï. Très bien. Wana bakombo wana ya papa na maman. Ezo kene na ba école nini déjà? Biso za Bangwaka. Ah Bangwaka. OK. Tuza penza Bangwaka. Bangwaka. Donc famille nanga yango wana na tangi lokwa ba nyonso na tangi na ba école ebele parce que biso papa zaki soki ayoki école oyo mikolo yango ndezo bien, okay. Formation malambo. Donc na leki le petit champion, na leki Bambino, na leki Anunga, na leki Lukeni, na tangi na Masamba, et puis na lycée Molende, donc c'était comme ça. Souci c'est excellence, avec Kikola ou Kikuna. Et puis après quand il est mort, nous avons obligé na luka école Moroka na fixe moi na salle va et vient wana. Zaki sauté et puis ton assistant sur diplôme d'état. Na yo kende ina. Donc yo peno sala pena ina. Oui, na sai ina lokwa batnyos. Poza ba fruit ya ina toujours ya pena na ina wana mais ozali côté ya Équateur ba préférence nanu ya maman na biso Aziza Ezakanine. Préférence par rapport à couleur naie. Couleur préférée à maman Ziza. Na linga ba couleur est belé sangana. Sangana mais. Sangana na linga na mona rouge bleu. On a trois couleurs à pas. On a lati et puis talaka ozinga boye na ndaku. Na ko lukate na bando lukande penza na lingela. Pour moi je suis la femme donc na la taka moi si. Essentiel kaka émission leka. Ah très bien. Olinga pe olia mingi ni. En tout cas, il y a un mbisa mai, il y a makemba, et puis côté faiblesse, il y a un mukeza mipandi. Mipandi. Lambango na ba forme nyos. Ah ok, na bouillon. Tokisa, kalinga, tumba, donc on a pensé ratate. L'héritage que vous avez bénéficié chez le parent, c'est quoi? L'éducation. Ok. Être franc. Donc mingi kaka franchise wana donc faut tozalaka nango et puis koyeba kozala na bato. Très bien. Donc mon papa biso za ba matete na quartier Ngilima quartier ya Jean-Paul Ngambe ba ya Ebende donc wana quartier na biso. Très bien. Na quartier place papa nanga zalaki mutu nyonso ayebi abaka vielezi donc le vieux là azaki mutu batu na niveau moyo sahanati et le respect abanda penza ozwango parce que azaki toujours là pour na batu donc c'était lui et le qu'on appelle apparemment on dirait zobiso bananae. Très bien. On est toujours là au chevet de gens soki likambo on est toujours avec les gens. Est-ce que s'il faut ko bandela lelo mokili bena ba bandeli mokili maman Ziza Rolinga kaka botama na famille ya papa pe na maman. Na lingango makasi koleka. Lingango makasi koleka. Parfois je me dis
bakufi na âge moko boye nakokaki kozwa décision te na bana bokunda bango na gemena te bokunda bango place oyo toza na facilité moko toyeba. Et puis à l'époque là azo travailler na Sibé Zaïre moi bondeko ezalaki mwa moke kuna. Donc, moindre likambo, moindre fête, besoin d'un avion. Tu vois? Donc, tant que Koufi, papa Bemba Jano, paix à son âme, Wanazaki papa n'a biso vraiment. Azui avion, a si famille, toké, baké, bakundi papa. Maintenant, là, je regrette, je me dis, de fois, on a créé voyage, mon a été à la place bakunda papa. Donc, et là, que soit en Akayango, mais quand même, tout va bien. Bameli moya papa na biso épée manakimia. Et ça là peut être mon souci hein, souci pena ermo quand vous pensez. Oui, et ça là un souci ma casse parce que dernièrement on était avec toi notre côté la maman biso Manzumba maman il y a la patrona. J'ai pleuré parce que j'ai connu la maman. C'est qu'on a les là qui sous parce que na lobby mais mon père soit zaine ka pembenia et ça m'a fait facilement. Très bien. Mais kuna basay la bango ka système ba village tout ça basay la bango moi ciment tout ça mais ils a vraiment ndenge tozo lingela na kinezalate. Donc ça fait très mal mais bon nzamba yebi inchallah. Voilà nzamba yebi après wana maman Aziza aujourd'hui ok, na yo pays ina, au bani kotanga no ina, aussi les inande au rejoindre théâtre ou bien. Non. Avant notre diplôme d'état, na eu na groupe Simba. Ok. Na comme na Simba. Ozaki na élève. Nazaki élève, nazaki na 5e, nazo passé 6e des humanités. Donc on a eu Simba, bah singo en classe ni naza en 5e. Alors papa chef Yamaya, napesi Yamaya mbote peso zoami maestro. Très bien. Aibi singa lobi oh awa biso batulinga ba diplômé ozata na moi diplôme ceux qui a gradué ils allaient ça la bien mais quand même il faut un diplôme d'état. Très bien. Donc c'était compliqué on a erwana pour sur sa théâtre za makas. Je me suis dit bon le quoi boy ba fana bango na keka ka côté à VV Center ba singa bâtiment va de répéter ba mettre paille. Ba mettre paille. Mais il moko o azate azana France on va perdre d'avoir chacun. Voilà azana poto. Na komi pe wana bazu na bangonga. Est-ce que le que c'est sanga na sala même pas 2 semaines de répétition dans ce rôle. Batinga pe rôle principal. On a évité film ce qui bon image ça sauté. Bon et l'équipe nango après 6 mois bon en fait j'ai travaillé à mon groupe en Panzanaki batumsu bakeke biso peut bien bon ça va te longue na biso. Très bien. Mais kokenda bon meki mo parcours monsieur simbité dans na ko bijena zonga na ndako na fanda ngaba ndiko pe na kenda classe. OK. Na zoka diplôme ango. Na super diplôme d'état. Donc nazozwa nazongi na Simba. Parce que tant na kende kuna ngamo na ndo comprendre pas que awa nante awa te fona luka place so muteme Simba eliboso. Très bien. Donc la commune Simba non tozo recruter les sous-souté tout ça. Là c'est ça les sous-souté. Là c'est on gabi non bino botinga na ketanga. Boyebi singa ketanga zo diplôme si ça. Si on a kena tangi na zubo ça en place de sous-souté. En fait ezaki mo lo mo boye sala ki peut-être ba mona intéressante. Poto na si nga bozwa nga po bino mo boyebi singa kende kotanga. Très bien. Et puis c'était comme ça. Bazunga période dans bazora biso ba rekretaka. Ngwana non nga moko na ye et puis après 1 mois bat ba ko ya tuzarata ba 200. Ouais. Recrutement Simba tuzarata tellement ébélé. Tozo répété par groupe ba kabula pele zwa oyo. Luka zwa boya mouya donc c'était comme ça. Des bandes perception répétition et puis chaque mois liste banda obima ba olongola bat OK balongoli et puis na moment ngoto to ko tikala kaka lokola bon la génération ana bazora biso to tikali ngai dawenze papa Alain na meta. OK. Donc bango penza des générations
ya ngai quoi par rapport à musala tant que tu kokota. OK. Donc voilà, na ndenge nazo évoluer ti lelo. Voilà, wana ezaki na ba nini ozongi ce groupe Simba. Groupe Simba, nga nazo diplôme na nga na 2001. 2001, 2002, tozo kende Simba période dans fêté 5 ans, 98 99, 2000, 2001, 2002. Donc 2002, Bakota Souka, Kota Simba. Ah, ok. Voilà. Le théâtre d'hier, c'est que tu regardais à la télé. Na na classe, na osiko oyoko sa la pratique nango sur le terrain. Différence ezali na ndengeni. Différence ezali parce que la classe eza nyonso eleka na scène moko boy. Hein, nyonso que c'est passé na scène sur scène devant public. Mais il y a besoin de TV déjà, au moins la caméra et puis to longo awa to changer scène to kuna donc il y a une différence. Et puis na théâtre où il y a classe parce que na obeta li solo boy ba geste nyonso zo za la amplifier. Na gang na loba il faut na loba makasi. Très bien. Na ko loba ndenge na loba beauté naturelle non. Donc différence ezaka yangwana. Mais oyaza na art dramatique na théâtre na biso kuna po ya kokota awa eza na loko grave to ça na ka bien. Et l'oni pena et pour ça yo kende ina pour avec l'intelligence que vous avez on suppose que la majorité des personnes ba kendo tanga cinéma théâtre na ina ndeti bazala moins limité moi mayele na classe za la kate ou bien moi ko kendo ko boa kanzoto mais avec bio nini pour ça pena o kende et loko pour sanga ezaka ba parascolaire. OK. Parce que bon ayebité zaka promo scolaire avant après yo comme ba parascolaire blomo bongo et toi que okutana na ba école ebele. OK. Na yeba ngo tokenda na studio maman Ngebi tokutana bana Molière tokutana bana Mo Amba tokutana na bana Ina. Très bien. Alors il y avait une fille wana tozana nini tokomi na humanité ti nanu te wana tozana na ba 6e. OK. Une fille, Azakina Inas, a joué rôle mobile, le quoi Ndumba. Donc, Azobetel Solabi, je m'appelle Inas. Après le but, Inas, c'est mon nom. Donc, Yemoko a se présenté le col à Inas. Sikoyo, alati batalon moko, alati jupe moko, alati chemise. Bakangi on mo imbécile awa de leke linga pour nebi moi na classe a rolata bongoté mais si que façon la fille jouer en tout cas na yebi komboté donc image on les a sur ba professeur ou ya Inas ce bayo qui peut-être en introduction je m'appelle Inas ba oyebake li solo na obete za andeni. Très bien. Elle m'a séduite na ndemo sakanate je dis oyo nini so o bango kuna bati yikolaka ba théâtre ekotinga mwa moke mais na tanga classe na 6 na raisonna ka fiwana mais elle était naturelle imposante donc a joué tellement kitoko siko tango tozongi pas facile na 6 na nga pe classe na vu diplôme idée na nga rosala Ina ezaki te. Mais bon, na lukaka université mona kota. OK, nangaka. Preuve na bandana na nini comment place bino aussi ça ba journalisme na bino. Ifasik. Na ifasik tokenda tellement belé ba poni na ndambu ba boy biso après te ko bandela ka ndenge zalaka bandimi na bango. Après na obanda ate. Na banda sima. Très bien. Na ye Simba le président Elombe ndena yo comprendre que yepe susuka place na kamwa mwana wana yepa uta kuna rien fona keka inango fona tika la kaka donc voilà il y a un pesaki ben élément déclencheur. Très bien. La personne pena a motivé yo a peso goût à théâtre quand mwana wana ya moi si oyo monaka sur scène ou bien quand tu étais encore à la maison, tu regardais une personne où tu te disais aussi demain ou après-demain, je peux faire mieux que cette dame. En tout cas, Fona Luka Moena Salaboy ou bien ces messieurs.
te baposa nanu euta na classe na ba école biso to bando tanga nyonso baopona o bazo comprendre que non oza na mo elomo bapona ko pa pamba va jouer boye boke jouer boye eli pe école primo boye tu vois nde banda ko salam sikoyo oya mwana na ezapeka parmi ba éléments tene mona sous président Lombe la télé ezaka ba éléments mais parmi les femmes wana kana kati hôtel la TV na bandako c'était Esengo Mama Esengo donc c'était elle na do mone so télémé la tiliputa na banga pesu na tiliputa fona bima boye nda bando kanga ngomwa boye mwa libaya mwa taya ngonde ezaki na ndo lulae. Elle était très belle. Hein? Très bien. Voilà. Très belle. Mesdames et messieurs, elle s'appelle Madame Aziza Boyinde. Tu continues comme ça la émission na bisonaye. Question peneze anga yayo papa Aziz ezali kombo babotelio na te babotinga na kombo ya Fifi mama Kingumbe Fifi mama Kingumbe Fifi siko Aziza eye ndenge ni Aziza eye pa ya Kaska Songo président Kas ton na kota kisimba les personnes qui parmi bateau ce que na bandi ko répéter parce que ya mo pando pesanga ba exercice ya mo mpandi abi omoni mukoloko yebana mukoloko betaka lisolo ki na utara quelque part non silika po ndingo yebo oyata ne lokote oyebi lokote so bandika bon wana oseka et puis na suka répétition to keka ensemble na baluka to keka bona la 7e rue. Donc, voilà, Ezali Sobriquet. Est-ce que tu te sens à l'aise aujourd'hui à faire partir de cette famille théâtrale? La famille théâtrale, très, très, très à l'aise. Très à l'aise. Ouais. Ta relation avec tes collègues, Yamosala ou Ezali Ndengeni, Maman Aziza? Relation nanga est tellement bien. Na ba proche nanga, ba otoza bango pembeni. Bah, au peut tous musika peut-être tous temps ya okutana te. Très bien. Je pense mukoto okutana to so la peka bien makasi parce que to bundité to soinité. Très bien. To wela na bango elokoni seulement kakande peut-être ba temps ya okutana boy bien na ba scène na no salamate. Voilà. Na Simba au sala combien de temps déjà? Na Simba. Na salle était na salle na combien de temps parce que na 4 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ouais. Ozali membre effectif il y a naza mwana ya Simba. Ah OK, ozali mwana ya Simba. Naza mwana ya Simba. C'est que les choses is coming. Les choses is coming, le peu valongo is cutting. Na mwana Simba. Voilà, tous. On peut répondre nini aujourd'hui maman Ziza lorsque les gens disent que bana Simba ba komi ko fingisa théâtre na Congo. Réaction est kozala nini yayo bana Simba bakomo fingisa théâtre na Congo te. Il y avait une émission on a lekaki j'ai parlé quand on a boé non en tout cas bana Simba te bazo fingisa théâtre à Congo ce sont des chroniqueurs et puis na moment na lobarango non, bah, comme on finit ça, on peut dire, bah, comme on finit ça, ma casse, le loté. Apparemment, j'avais prophétisé. Nabi, bah, émission, bah, question, façon et belé. Oh, bah, pour commencer la bah, émission, la bango. Très bien. Il y a un des comme qu'on finit ça, bah, na Simba. Très bien. Donc, moi, na Simba, c'est l'éducation, tous les pas présent Lombe, ils ont passé à finir ça Simba. Ils ont vraiment moi passé. Wana au Tchebiso en cause, hein? Ouais, je l'ai dit encore tout haut. Boza à la base, il y a ma bébélé. Biso tozali à la base, il y a ma bébélé. Nandeni parce que ndeti ndenge to sola yonanga boy depuis to banditi siko. Ma bé na ne quotité, n'est-ce pas? Non ne quotité parce que yo mo poso comprendre que ko kotsa ma bété. Hein? Siko yo. Voyez baraté netinga nazaka genre ceux qui n'ont pas likambu nazarana no hypocrite te. So na lo balikambu na lo bande na pensele. Très bien. Na ebite so na bana banga kamutu te. Woni ezala un peu fort. Mais na lo baelo ko ndenge zaeli. Seulement pour na ebite tina lo baboye bakobetanga te. Mutu portanga la kasho azate parce que eza ba propos na ngamoko et puis na ba kotala na lo beloko yo
Mais comment vous pouvez dire, comment vous pouvez réaliser que les journalistes sont bazo fingi ça bana simba pendant que ce sont bana simba ndé bazali à la base il y a ba insulte parce que ndakisa aujourd'hui je parle au nom de maman Ursule Péchanga par exemple, au nom de maman Dinana par exemple, au nom de maman Belvi Kondi, au nom de maman Milo, au nom de maman Top. Si moi j'insulte une personne au nom de maman Aziza, le rôle de maman Aziza est pas nanga et kozalani. Nga journaliste na fingi Anthony na kombo ya maman Aziza. Le rôle c'est quoi ya maman Aziza onga nazo finga batu na kombo na ye kozalani. Fingi mutu na kombo nanga. Donc il a ici que non ngam na tindi yo. Hein? Tango aussi ça ka émission na obenga yo. Modèle en lobela yo. Yo mo loba tout le monde a loba malé mbebo. Mais ndena koza maloba makasi bo. En tout cas simbe buka biso nyonso ebele ngana zaki so na pe sur réponse faut ka te lamba. Donc Nazalanga très poli, mais ceux qui ont touché, ils ont bundaté, mais eux qui ont bima, ils ont toujours grenade. Il y a un des efforts dans ça même avec ma famille, comment na sola pena bango donc c'est comme ça. Donc tant que yo yé au lobby na kombo nanga, na obenga yo nga prochainement. Au fin de l'année, parce qu'il a engagé tout ça la beauté. Donc c'est ça. Mais lorsque maman Aziza Azoko Mona t'a dit le loi fingi a fingi maman Milo na kombo Aziza. Lobi kuna na fingi papa Elombe na kombo ya Aziza. Lobi kuna na fingi Marina Laba na kombo ya Aziza. Aziza azoko réagir te. Tokoloba nini wana peka ba journaliste batu bazoko fingi sa ba na simba bien bino ba na simba ne bozoko linga ndenge ba journaliste bazoko finga batu na ba kombo na bino. Bon, il y a un petit problème. Moi na simba c'est une éducation tozui toyebi que mutako finga te. Très bien. On comprend. Et belé baza akata simba wana na ba musu basalisa ba ligablo na bango. Bato nyonso basala ba ligablo wana. Bo kanisa te kende bo finga ke Lombe balala na kimia. Bo kanisa ngwata mukomote. Non, na lobi na te la personne qui peut comprendre. Et belé peut-être ne savent pas comment gérer les choses. Donc, au fond, la personne souffre. Mais biso bino batoza musika musika bino babende ngolo bio chroniqueur ozoye bateke la personne la souffre. Ça c'est vrai, je te dis. Donc de toza toye bani. Et puis toye bani tellement toyebi elo nini président Lombe représenta pour na biso. Très bien. Biso de toza wana. Donc ce qui likambo ya président Lombe et loba mabe. Muta koso titadi. Ato yo kingande ngoloba ki l'introduction na on a lobé loté ko kansete na la lipongi. Ça range. Ezo soa makasi, mais ce que tango ezo soa nga makasi. Yo kanti ba mususu ande ba fanda ba osepela. Ba osepela te. Ba osepela raté. Donc des awana boya bozo apepe na otuna bango nde na fingi boy. Yo et ça qui on ne sait pas na yo kana réponse ay biso ce qui vraiment ya la ipongi président Lombe. Voilà, en tout cas le lot za moi awa mais Zambi nanga maman Ziza Zambi na onini susu Zambi wane. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de continuer avec maman Aziza na Simba au sali ba film ebele bozo continuer ko sala ba film actuellement Simba bozo ko leka wapi. Film besoin il y a toujours l'antenne A. L'antenne A, journée na journée. Et car chaque lundi. Chaque lundi. Mais question au batu ebele pe batu naka. Maman Aziza est beaucoup plus avec maman Bellevue. Ma participation na ye mingi et yaka et pas maman Bellevue qui est pas ya bande ko na ye misusu lokola ba Laetitia baza pe na ba chaîne na bango lokola bande komiso c'est la kadi à quoi oui na c'est qui pourquoi parce que il y a pas longtemps bon il y a longtemps na sa émission moko
Tous a toujours tant à commentaires. Parfois on se dit mais ndeni bako lo ba na place nanga bako zo ba idée na place nanga mon kolonzo to na lobité. Ezaki péché pour les autres, pour les uns peut-être tam sonde na loba qui non Bellevue c'est mon ami tout ça. Moi na changé en ezati. OK. Moi na changé en ezati. Omoni ndeto ya kabiso to kutena simba wana toza bomoko. Toi famille. Quand la kati ya famille wana so esengi siko bosa elo mo boye omona penza oya kena oyo oya kena oyo oya kena oyo. OK. Et puis c'est normal. Siko na simba ngo ezaki pe bongo. C'est comme un mot bon, to fanda na to réfléchir lo bobe to lia nanu quelque part. To benga na ngai Marina Lisa Bellevue. OK. Ezaki bongo, non changer histoire ndeni. OK. Et puis tant que bandé peut okuta na bon MOP bando yinde la biso entre biso MOP et souki pe entre bino et to bebani pe Bellevue ti lo mpanzi nga pe mpandi. OK. To bebani ya makasi. Mais to sali mo quelques jours mo bo tant to kutana. To solongo tellement bien. Te faute na ngate na za so songi zaki intel. Après to continuer schéma. OK. Donc ce que yebisanga place to outi déjà bon. Allez, na changeant on ndeni. Très bien, très bien. Vous avez la place na ba ça ba commentaire. Na auto tourner pas Marina, na tourner Marina tout a filmé na Candy, tout ça. Mais tant on zo bandana on pas sali chaîne nae. Na que tourner pas Marina te poigne. Pour pas Marina na ozata pianga un rond. Na que tourner pas Lisa na ozata pianga un rond. OK. Et pas Bellevue na koya na tourner après si batunyo so moi c'est ça. Aux salaires, tout ce qui papa ah yo tika na ba tableau yo lobby siko non sani na c'était malgré on peut sanenga non tu vois donc c'est la famille autocréée qui déjà entre nous là dans un normal abenganga le quoi non ami et puis abenganga le sous le là actrice ayibu musana. Très bien. Ba na ba rôle belé on a Wutulanda il y a 3 films mode Landa ni awa yo au participer belé et ça l'a dit à quoi parce que au méritaka ba rôle wana par rapport à casting ou bien ça l'a par rapport à amitié pe bisiko bouti yo na Bellevue quand on a ben bandeli à ça ka sentimenté. Très bien. En tout cas côté wana ngana longola kai asa la sentimenté tala sikoyo ndenga zora moi ça casting abing muta tourner. Si on a casting auto ça ma dernièrement parce qu'il y a 2 films il y a un film né belé ça déjà en avance c'est fait na boîte na kozala siko tout autant akoma ngana na restaurant boto lia na biso sol na biso na pondu tozolia fona ke somba likaya beaucoup tozolia sol akoma sali casting na miss nanga ngapi na taka kai baba tina suka mais comment on a exacté yo na mon rôle non atteint ta rôle ko tala kaka makambo ndezo kenda bino rôle no exacté ça tikanga non pardon non samsala comme ça tina suka pe au participer n'importe ce tournage on se bandi atiengate siko yebisanga na kangena makasi tianga parce que non yem tazomona yem totala film ni casting ndengeza so bi que yo retourner so bi retourner te. OK. Vous venez de soulever quelque chose et continue vraiment et puis singa lokola les sons au lobby était Simba c'est la famille. Est-ce que réellement cette famille na Simba eza lisusu entre vous? Bon quand on a le bar toujours avec vérité na ngana monoko parce que mto Simba nga fimbo azate écoute na ba ajo mto Simba maman ndako il fallait moko o balusela ngamo te ko balsate pardon bana ba yo mona na mona donc na Simba banda temps o nyoso na fanda na Simba ti lelo ngana ebike bolingo ngo ezali mais na yebite na batan o nyoso na monene pe na bati musute soki bakoki ko bongo la mitema mais nga vraiment na ebike bolingo ezali raison pour laquelle na ebiso ke moni ba insulte nyoso ba fingi président Lombe ezala batu nyoso balobi ba fingi pona boye mwana nyoso o azala mwana Simba azala affecté
sans exception. Moi, na nyonso ya Simba azala affecté. Olobi pena ke bolingo wana pena ezali entre vous. Ah oui, bolingo ezali. Na ye soute so ba changer. Mais seulement na yebi ke bolingo ezali. Bozala pe na groupe WhatsApp na les anciens Simba na ba baza lelo na kati ya Simba na ba o bakenda o bokuta na pe air moko bo solo na ba groupe. Toza un groupe na biso ya information, ya ba information ya Simba. Wana zaka pona ba oyo baza na Simba bien na ba o si bakenda. En tout cas, il y avait une période où tout côté qui batunions parce que Simba est quand même équipe monene. Oui. Ils ont des informations sous et que ah mikolo yo un tel a sous répétition te beta msoza mamnene ti mama poto makalunga akenda za tante. Donc si vous êtes obligé de teka na kata groupe po ayeba ke semaine on a kuna botie na casting. Donc c'est comme ça. Groupe Simba za pona bana Simba nyonso na ba baza libanda et puis oza libanda to tia bango na idée que akoyi buta ya poto aye toza informé so ipe sengi film mo bwa kota na sens wana. Voilà, mesdames et messieurs, elle s'appelle Maman Aziza. Tu vas continuer na émission na biso na ye lokola azane moté ki mangate atekane kutu makala te aza comédienne, c'était une artiste oyo azali na ba talent ebele. Prenons d'abord moi tableau oyo ya participation na ye na filmé oyo ya face à face o azala ki grande sœur ya maman Bellevie et puis petite sœur ya papa Serge. Toujours un autre extra film et puis on se retrouve toujours chez Marc Anthony. Merci. Ya Serge, so remarqué na manka ko respecter. Tu te fais ndara. Ça na boité. Exactement, so salaka er mo esu ki sa pe motema. Ata Bellevie zo loba er mo d'autres papas za pe na mo raison mokie. Na ko encourager en moté. Mais donc yo so encourager Aziza. Yo so encourager makambo kwa. Mwano ya osala. Makambo mwano ya osala yo so encourager. Ya Serge ngana mwano te jusque là no bimise loko ya yote. Ozama na mwano te. Yo maloba kilo bo. Na mwano te. Bellevie. Biso nyo se babota e biso. Tala. No pa mwano. O meta to ya Serge. Mona ba te. On sale loko te. Non ça mwano e loko te. Non ça mwano e loko te. Parent muto aza responsable, aza héritier te. Tala. Yene fatika nde héritage donc on a des fois na banda anyena talaka ona mona kilongi ya mama na mona kilongi ya mama ndezongsa ali mona lelo ya mama ndezongsa yo kaka sango un jour ana oseksanga ngana osika yo oseka ngana osika yo oseka bébé ngana osika yo oseka. Voilà, merci Anthony. De retour sur ce plateau. Vous avez vu ces mamans Aziza en image. Na musala nae azo ko exercer ango ça fait quelque chose de bien lorsque je vois ba maman nangao na ba na musala bui bazo ko sala, ça fait quelque chose de bien baza ba maman bazo mériter respect bazo mériter to pesa bango longonia to zelate ke ba kufa poto lo bageno oh quand elle était non lokola baza vivante lokola bazo continuer ko exercer musala na bango oyo to soutenir bango to encourager bango to zalaka na bango. Le critique oui, concurrence oui, mais ezala loyal. C'est pas facile ya ko pesa oyo ba maman ba pesaka o comprendre peu de loko mo boy. Wana ezaki participation na yo na film face à face o ya Bellard production. Olinga ki ote ya batonine. Na face à face c'est nani leki ya papa Serge grande sœur ya Bellevie leki ya papa Serge na biso film wana non l'héritier du monde non papa Serge en fait bolimbi sanga ba papa Serge baza tellement belé na Kinshasa ce que le bio meka ko pesa bango conseil bango ba yeba na nyonso oui c'est bango baza danser ba spécial très bien. Et le bilan Bellevie bien fufu zimama donc compliqué. Donc pour nanga na sepela na rôle ngo parce que de nature nano ce que batenga ya modèle wana na supporter été. Na ko supporter été. Très bien. Donc nanga na salega mambo Bellevie au sala. Mais lokola yé moko l'écriture abi non
yo le corps supportera te il faut te changer yo couleur donc yo kende na eboye za na eboye accepter seulement na suka ndoko comprendre que non osala ki mabende ngomanda ko linga fufuzimama bongo donc tu vois fufuzimama donc tu vois fufuzimama balingaka fufu mama tout ça ok yango wana donc pour nanga en tout cas na sepelaki na rôle yango tellement na apprendre beaucoup de choses très bien et puis nga soki film modèle wana ezoleka bandeko naza bandeko mibali banani c'est vrai bon c'est baza courageux mutana kwa nae ya modèle wapi bazanga te ah oui siko bato bongo na za sona zwi téléphone nanga na tinda ba lien na uzapaye loka bongo ba mi comprendre déjà doti ba lione yaka ingakolwane quelque chose loko to senga na bato yango ato ba botinda ba lien to partager ezaka aux leçons aux conseils moko beaucoup gardons pour na yote très bien yeba que non entourage na yo peut-être la famille na yo muta modèle wana azanga te très bien ya boni mikole belé na monoka lo sele moi texte nga na fana lotaka ba théâtre bato yo zo sexanga moi te na tindele lo mobo pion ye moi tika na yo lever l'autre très bien ye moi comprendre c'est que oh yo ba pesinga leçon tu vois donc courage, hein, ma copine, la patronne, courage, ça, Moussano Kabongo, Nebisio, et l'homme se zoya après, Makambongo Zébé, le film Moussou Landaniawa, Gamo et Bang Sanga. Après le monde, est-ce que dans le monde, on peut te monde on dirait après le monde, Nazali. Nakati, il y a le monde, Nazali. Nazali. Film Elandawana, on appelle Nazali, mais le monde, Oyo. Monde. Voilà, monde. Voilà. Maman Aziza, avec beaucoup de temps que vous avez eu quand même, il y a Kosala, Mosala, il y a théâtre. Est-ce que aujourd'hui la communauté congolaise va causer la fière peine na Maman Aziza ne le connaît? Na Mosalo Asali Ebele. Bon. En tout cas, ngamoko na sepelaka na nga moko nano mais seulement pour le baba za fier na nga eloko nini en tout cas na moni yango te nanu te en tout cas je suis franche avec vous parce que il y a des choses ezoleka na monde yango nga moko penzo fond na bando sepela te za bongo na ndo lingango te za bongo mais bozo kuta devant makamo bo ezo senga ke bo kende kande ezo kende très bien nzamba sunga na osala vraiment fort moko boye po ba sepela nanga OK ba sepela nanga vraiment réellement voilà il se dit il y a trop des hypocrites dans le théâtre l'hypocrisie ezali makasi bolingo pe ezali teka entre vous ezali ya solo ba hypocrite bazali biso pe bato za ba hypocrite te toza hein nazara fier le bon nazara nga hypocrite. Très bien. Alors je ne peux pas accepter mon traiter nga d'hypocrite car gratuitement bon non non nga soki makamno sali se pesanga te oko comprendre que na o sepela na o te. Très bien. Et puis so ebisinga yaka sela nga bono sala te. Tu vois na yebiso pe clairement en tout cas na sala te. Qui boye bon le bas qui bossa linga boy. Très bien. Tu vois. Donc ba popine ba Jenny moi na lemba basé belé na zuka moi bato simba o ba yebinga nde na fonctionnaka. Naza pensa bongo so eloko eza bien te oyeba pe non na sepel na ngate. Très bien. Comme ça. Donc bah hypocrite bazali certes mais bah au peu bon kinde na bon moi bien baza. Est-ce qu'il y a l'évolution dans mon sala na bino à théâtre bozo sala avec tout ce qui vous entoure avec les insultes bah n'importe quoi bah diffamation bah calomnie diffamer aussi est-ce que avancement ezali pena na mon sala na bino où nous pouvons fermer les yeux et puis to lobby était lobby les comédiens bah cinéastes à Congo bah koki comme quelque chose de bien au bino boza bah éducateur et en masse. Musala ezo salama. Musala vraiment ezo salama. Très bien. Muna kwa na ye, ausa musala na ye très bien. OK. Mais seulement évolution pas na biso acteur ezate. Toza limité parce que il y a plusieurs camps. Motoyo
azara boy o azara kuna o azabo azabo le tikali bongo. Or normalement musala to sala refeza sans frontières. Sans frontières, oui. Donc pour nabi malibanda na kende Hollywood, il faut groupe à dîner confirmé nga na joie déjà kuna. Très bien. Groupe ya Roger Kalala Naomi confirmé nga na joie déjà kuna. Très bien. Groupe ya nani ya Dacosta le coach na uchuko jouer kuna. Groupe ya Mama Milo na jouaka. Groupe ya Moseka Mama Moseka na joua. Donc ya modé moi kuna bibandeli na joua na gesho. Donc il y a plusieurs groupes ceux qui sangane belé jouer ndé libanda pe bako confirmer. Très bien. Mais ce que so zakara que non yo groupe no awakaka Alaska. Bon fromage au liate. Yango délicat. Voilà, merci mesdames et messieurs de continuer dans l'émission Nabiso. Film on a payé à Dacosta Nazo Kabasango Makasi et vraiment Batubeli Bazolo Bela film nous croyons que quelque chose de bien et Koleka. Exact fait maman Kito. Voilà. Maman Aziza, où tu soulever et le Komoko Awa. Il y a bakan oyo ezo profiter na mototé ezo salapé et le Komoko ya malamoté. Votre papa a été insulté sérieusement sur la place publique. Ou Ngape na salaki ba émission ebele. OK. Pona koluka moyen ya kosenga na bandeko batika nanu babizaleli oyo ya malamu te oyo ezoko nuire na ba vie ya ba papa oyo parce que papa elombe a papa qui a des enfants banane propre ba fingisa été mais bino bananae professionnel bo fingisi papa trop olobani le côté okosola te pendant que tout monde a pe quelque bana pena papa naba o déjà si ba longwa pembeni ya papa ba ils avaient réagi mais bino botikala ko kosolata ne loko mon côté c'était dit à quoi le réserve ou bien au sangaki makambo koloba parce que il fallait kaka binonde bo défendre papa éducation les arabiens mink OK l'arabien mais et comme à un moment moko boye au moins mutu msupenza akatanya bandi koloba libanda ba mama ba papa baye OK bazotu na me mwana yo azaka boete et comme boende nini voilà donc c'est que penza mutabimi na kati ya nzoto na ye akomi na niveau moko boye donc akoki ko supporter te a craquer. Très bien. Tu vois ezaka kamarambo bakuta na on a vie nde sala ke muto akoma ta musu na ba niveau de dépression bon. Très bien. Par rapport à la question posée moi je m'étais dit non sala na ba émission te. Très bien. Non les émission te parce que et comme na niveau moko yo lobby boye ba interpréter na ndenge na bango et puis ba commission na ndenge na bango et puis bazo créer le makambo apparemment maye londire o bat bazana na mutu ezo kima batu nazo comprendre te to koma bondeni na oye baté lobby na o mamo seka micro ango ndé comme la drogue so ba tieloka micro la domination ba ndi bosani ba valeur bosani marambe belé très bien par éducation nationale pas ba parents nanga éducation à mi balé tozorango na église et puis a mis ça ton école na sambela na ministère amen mon pasteur quand moko apôtre Léopold Mutombo OK donc quand ndinga te ya biso nde na zaboye façon nanga ko maintenir ya koloba ya kozana batu eza déjà évangélisation. Très bien. Mutum so hotel na TV abi mono yo azaka bien azaka intelligent alobaka bien asambela wapi. Très bien. Tu vois, ça veut dire yangoko. Donc tu vois, ozo pesa pe évangélisation mobimba et pas ya bato zakatena loba Matthieu Jacques. Tu vois. Na situation au lobby na loba te parce que éducation nazo ke pas yé moko président Lombe alinga kate. Il y a des choses qui se sont passées dans mokili yo ya théâtre tout ça. Ce qui ka yo leke lobby aux suspension. Mon problème est comme donc tema mema biso bongo
ozoko ko bimate baleki na biso mususu omoni ba bimi bagangi baza bana bayaki après biso tozu formation moko boyemo a telemi ata mususu aza na sengle na ye azopesa bino répétition que non voilà mettez comme ça loba boye sala boye ozomona azwi temps na ye à se concentrer à consacrer temps na ye likolo na biso ya formation alors kala na ngona kati ya mitu je me dis na koleka jamais na TV pona nuire muninga bena lo bana mutu boye sina lo makambu na ngana okumisa batu na ngana kumisa mena leze mutu te très bien déjà biloko etika na kati ya mutu mais siko baleko bayaki après bazui pe formation pa bayaya bazui bayaya bakuti baya dako baya luka baya lule tout ça baza na kati ya groupe mais façon présent memela ebiso mbang boyete bon peut-être ba yebité bazu occasion yango moni ba réagir mbangwe ba réagir ta tant ba silisi présent moni ngabi plus jamais oyoki bana ngo bazo gang to ba loba non mais moi na pas na comprendre bango des eloko moko esui biso ba ya na bango esui biso très bien bongo bango bana esui te poani de fuba leka baloba tout ça le cas nazo décision na lobate émission oyo ilandinga tinanda donc il faut en profiter na loba quand même quelque chose allons-y papa serré maman pour avoir vraiment un message très intense aïe merci na question na ils ont vraiment kitoko mingi eloko liboso nazo senga président Elombe mon papa Faustin Soukari Lubakwa dit Elombe papa na sengio pardon na kombo ya bana simba nyonso na sengio pardon na kombo ya bana ya simba nyonso papa Elombe oyebi ndenge oeduka biso yo moko yebi ndenge ozana biso mukolo moko te ozala hypocrite mukolo moko te ozala sorcier mukolo moko te ozala moto mutema mabe non au contraire quand il s'agit de bana simba tu as toujours été là donc au privilège biso bango batu musu bayaka après d'abord c'est mes enfants biso nyonso tozala na kati ya mituna biso mais eloko arriva ezaka ndenge yo moko edika biso loba ne parlez pas n'insultez pas ni te yango to fandanie to bima lokola bazo bakaka toyoka mais toyebi ndenge sa biso passe c'est sûr yo pe ça leur passe d'ailleurs je me disais makambo ndenge yo leka est-ce que papa na biso yo zo dépression te parce que c'est un papa oyo alingaka nanu honneur na ye ni ezala nanu ya kobeba te réputation azara nango a surveiller kango makasi raison pour laquelle papa oyebi tant tozalaki to wuti ba libanda to yena ba éducation na biso libanda ebele ba changer kana simba mais yo okenda na biso lokwa papa très bien na bangaki na bi papa ozo dépression papa et puis le bank sanga makasi je me disais ce qui papa oyo abi aleke mission na se ya kanda na coup ya colère abi aleke mission abanda kotanda biso bana na ye na TV moko do linga bi malibanda non to solo la to yo poser question nga na lobate ngaso nazaki na posa lobate mais yo tongo poser nga question et puis singa posa na loba o na moment nyonso na ndo kanisa très bien non tu as dans commentaire alors ngai nzabi eloko boma biso ba vérité papa oyo wana na loba bato comme ça te na exemple politesse non oyo comme susu abenge papa oyo notre papa Elombe papa aza papa moko oyo oyo wana ezozonga tadi na ngai nzambe ko toloba tozoyebeti na nzambe eza nango mabete mais nazoboya kai comme ça bengaki les incalcitrants il faut kotika bango je me disais na silence oyo fandi ce qui est arrivé que à l'émission à Bandako Bimisa babu soto na biso papa t'a dit
monde toya simba wana toya propreté ba o pe bayaka bien baza ba o pe bayana makambo na bango mabe moko boye ezali ba o pe basali makambo mabe mingi na kati ya groupe bango pe bazali mais aza papa wa koleka te ke banda oloba bana o tala nazwaka bango ta makambo basala non asala yango te aleke mission te amemi salite nyonso wana totiaki ye na mutu atiango kaka na mutu lokwa papa afandi penier papa limbisa biso vraiment nasengi ka bolimbisi parce que au supporter pour ce que lobaki olobaka kaka elo moko na TV po biso nde toza boto yebi président so abia silika leka na TV ba émission na bino bosalaka na ya kofinga wana bokolukela ngo bato o boleka oleki na TV bando kofinga moto o sa nongo sute po abandana ko bimisa batu nyonso neti o ngai nani o Aziza o wa bon Aziza yo utaka matetete na quartier Ngilima tango ya kezaka na 2002 to ke ba 2003 bon ozaka ndenge nini bon ozala kutu ndeni te te papa lomba za papa aza vraiment papa biso nyonso toza makambo ebele ya biso moyo ba famille ya banini o ya yebi très bien et puis ayebi ko gérer biso moi enfant de non ko sa ngo boité la famille est sacrée la famille kende boy mais azeka mutu moko ayoka passe na motema te message na question posée ezaka papa limbisa biso OK yango nazongi place moko momoni bato nyonso bafingaki pape lombeza bafingi na kombo mutentel botunaka bato wana bien est-ce que balalaka bien balalaka bien te namoni ndeti makambo eza mwa ebele kote kuna mais bon kote wapi te namoni ndeti kuna tokota te tosuki na biso wana te nga nalobi nanga mpe mabe te nalobi kake bato nyonso bolinga bofingi elombe boyeba ke bana na ye nyonso sans exception mutu moko asepela aza te mutu moko asepela te yango wana kuna tocontinue te tokende mwa male mpo tosilisa qui t'a déjà choqué na mosala ya théâtre na mosala ya théâtre bando kanga choc lisusu awa ekoma sikoyo motema mabete il y en a beaucoup hein. Ouais. Beaucoup m'ont choqué beaucoup et surtout bato mosusu bashokanga kaka bato na komona te ke yenda ko choqué ma choqué nenga mais bon eleki nango eleka nango eleka nango bato wana bashoka yo moi trop yo ose reprocha na nini pe otira leson moko azotala biso siko a bénéficier nango eloko eshokaka mingi eza okanisela moninga mabe peut-être moto aza na likanisi moko boye te mais yo ocréele histoire moko très bien et puis ntango ocréye opesi yango soubassement moko mpe lisusu et puis ozo continuer nango ozo persister nango ozo bosana que nde na osale boye bato mosusu baza ba mitema moko très sensible ayoki lisolo ya motu asali mpe filme na abengi yo te mpo anini mpo na yo kaka kutu babetaka lisolo ne bo le fond eza yango te donc ça fait très mal ntango oyo oyoka parce que mabe yango oso eza oyo koyoka yango na bandenge moboke no atala kutu baloba mais est-ce que ekobime pa na ye tu vois donc yango wana kaka tozwa courage oyebisa moto en face te eno voilà mpona osala bobe na lingi nanga boye te bien mpona osalaka boye mpona tozwa courage wana te ya kitoko te Maman Aziza, c'est quoi le plus grand regret à Aziza? Le plus grand regret à Aziza, c'est qu'elle le regrette. Oh, ben, fan du Bolobia, Seigneur. Regret na ano makasi za ba parents nanga. OK. Parce que il y a des moments moi ya vie, je me dis il fallait bazala. OK. Regret les qui wana ezate parce que on yo sa mokilo ni batonga ki basali bo.
Oui, c'est ça ma campagne. Oui, ma casse zaka. Au qui est 5 mois de vie, à mon raisonner, ah, si mon papa était là. Si ma maman était là. Donc moi, j'aimais vraiment mon papa. Nando lingue tellement ma casse. Mais bon, regret qu'il y a un erreur grave, maman Aziza Sala. Au pena mon akake non bandela ngo sauté. C'est que ça bat nous suit faire c'est que ça bante. Ah ok. Voilà. C'est que si mais éviter makambo belo o penza lobi na simano o choqué yo et choqué na vie na yo mobimba. Voilà. Mesdames et messieurs, Top Média Télévision, c'était Maman Aziza en tout cas. Elle a répondu à nos questions. Quand on a mon message, tu reconnaître bango lorsque baza bouillé. Tu peux sa bango au bazo ko mérité. Oui, toza kana bango. En aucun jour Rambo akolongwambo kana ye kuna aye ko remplacer maman Aziza awa. En aucun jour soki tukuma akoya ko remplacer ba frère na biso oyo baza awa. Nous devons faire image moko ya bien ya ba maman oyo. OK. Toza kaka na bango. Donc toza kaka donc lorsqu'on parle ya ba comédien na ba théâtre ya mboka nanga bazomona ba maman o biso tozo koyamba. Des fois ba maman biso to fingaka. Nga na fingaka te. Mais l'air nazolo ba biso ba chroniqueur na ba chroniqueuse parce que aujourd'hui na ko rejoindre maman Mwandam. La majorité des personnes au bazo ko sala soni sur la place publique et za biso ba chroniqueur na ba chroniqueuse. Rôle na biso ce n'est pas ça en fait. Moi je suis chroniqueur. Quand je viens faire mon travail, en tout cas naza na ba limite nanga na ba place on fona suka. Erto kende au-delà. Il y a ba principe na ba règle. Ya to kan sape que toi na lobby moko boye lobby avenir na biso to tchaka ba vie na biso na ba danger te. Le message important oyo kozala nango mokolo mwalelo par rapport à passage na yo e kozala nini. Bon message ezaka que tout ça musala. Tout ça là vraiment musala. Soto longo likaka ba ebisenga kutu boye. Kutu na yoka ki boy, kutu na sali boy, en tout cas tu peux évoluer. Hein? Et puis il y a des choses où ils ont ramené, ils ont même se penser la bassesse. Hein? Bilo mo boy, ils ont tina to landela pourquoi? Est-ce que vous avez obligé de lander bilo ko ils ont tina wana? Et c'est important hein? Et puis fan aidez-nous. Bo aider biso bopesa biso makasi tout ça ramsala bien ezate kaka tout moment écoute un tel oya leki nani oya leki mutu aka nzambe voilà nzambe kande mutaza likolo ya nyonso voilà on comprend tobeti solo limbisa zonga muki tobeti solo ya la patrona ya Bellevue azokoma kitoko azosamsa kitoko parce que nga pena linga excellence ce que excellence ezataka so babenga quelque part na film la tuna parce que film ngo za ndeni ozomona et pas na ye na tuna asute na ya pena na fandi basana nga wali parce que approuvanga na ba façon nyonso que ayebi musala mais est-ce que opesa nga pouvoir ya komisa ye likolo ya bato nyonso non. Elle reste elle. La savoir na ye, aibi musala, c'est elle. Très bien. Na cause na bando comparer na X. Non. Hein? Vraiment nos fans, aidez-nous. Oya yebi ayebi. Ope yebi te, tope seka makasi. Asala musala, lobby a bongisa. Très bien. Donc erreur ango ezoye pa na bisope, na e pa na bino, na ba chroniqueur. Ba chroniqueur baza à part et responsabilité nos fans aussi nebite bandoki o bandokanga bango kala wana onde bango nyoso ba ebele bakimaka na ba réseaux sociaux so ngo ye bango tana ba commentaire maman lope lobi do lobaki kama kama lobi boye donc nzambe muta inspiré biso au moins na kana ba commentaire comment comprendre ezaka na
Na quartier mo na matete za na avenue mo boye ba na poto ba yebi ba ebele ki chassa pe ba bando bengo avenue Liseki. Chaque jour ba kangando ki na avenue wana. Avenue Liseki. Na matete. Na matete na quartier mo boye. Chaque jour ba kangando tellement leki ba komo benga avenue yango avenue Liseki. Ah, donc Liseki par rapport à mais si vous tali bien na ba quartier belé pas bazé belé na ba quartier belé ba bima soute ba koya la soute nde bando koya kala da ba koma na ba bata na ba internet ba créer ba zizani ba link komona ba tuza l'ensemble té hein donc ozo lokalini no beti solo akama na marina là camarade ne marina là ba wa de ba créer na loko boko landela té ozuma ke batu bazo landela ka ma bezala to komi wapi très bien hein to komi wapi olingi batu ba lobaka sous vérité té ndenge likambo ezali donc tout ça l'effort ba fan ba chroniqueur ndenge ba ngala pa bazali awa ba bisope ba acteur to tika na ko créer pe ba faux compte. Très bien. Ah oui. To tika ko créer ba faux compte. Eza mara mususu mona muta critiquer yo hotel bi oyo ya Sofia Baliza teo. Pour les solo oyo na beta ka ngwa ya na ngai ba grande sœur Aliza na linga otumbola ba mingi. Les solo oyo bimindeni. Musupo moneza ngo lokuta mende balati selongo elamba tu te dis mais en tout cas tout ça l'effort bana nzambe obotika le mo mukie wana boza na internet bo aider biso bato bongo so bomoni bango na ba commentaire bo bengana ka bango bo ebisa bango clairement ezala côté ya famille bota ezala côté ya ba cook ezala côté ya ba warrior ba pesha peshanga na peso mbote tele ona émission kama na peshanga peso mbote ba pesha ba dinashu tout ça l'effort ce qui bat bazo kota po ba ndo finga bat ba lo ba n'importe quoi toujours ça bongo na nzela toujours ça bongo na nzela mais to bi na biso kaka ba fan moko kande bato ba finga ka bat na Congo biso même biso ba chroniqueur to yebi kaka que non bango de biso to lité nzambe asunga nzambe asunga so kaka ba comprendre que ils sont dans le mal ils vont arrêter peut-être c'est dans le mal que bazwa ka vitamine mais le mal mon côté et ça la avancement parce que le mal reste le mal le mal reste le mal kokola tsongo lambate bo tsango choko bo bonsongo non mal ezaka mal voilà babi le salaire du péché c'est la mort. Donc yo fingaka yo salara batmabe yo zikisa mitema ya baninga papa mukolo boy papa lombe mawa papa mukolo boy moi lali azo réfléchir ben azaki na problème mo bona bana junior fa na sele boy atala suku na internet batie na miniature bafingie papa moko boy papa boy oyo yazola tango azolala na butu bokanisa asambela te asambela kati tango ofuka mabi nzambe nasali bato nini en tout cas yo moko son chargé na bango yebisango ozana kimia yekuta osambela nzambe bo bato basambelaka bikeko yo omeselaka vina yo bobo parce que il y a deux chemins eza biso bato zoluka nzambe na bato bazabu c'est ça bango ya za besoin justice nzambe ta yeli omba moko revivre non donc tout ça la quelque fort eza bafani ya wapi na tangi na nga kombo te ezaka que tout ça la quelque fort soki tolingaka bato na biso tolinga bango topesa bango passe na mitema te voilà maman Aziza okozala 5 personnes moko pe balinga yo mingi oko dédicacer bango po pena to komi pena na suka émission ayo linga to koma na suka po batika la 5 bon le na pesi mbote na Anne-Marie ma sœur na bengi ma petite sœur ngana ndoko la munene alors so na etala bango na ndaku na bimalo kwa ya na bango ona komo benga bango ba petite sœur nanga Anne-Marie na France na pesi mbote Anne-Marie Kangayani na pesi Laure Di Lubos en tout cas Kolie Yaki na pesi mbote belé na Geneviève Miyela Mizula
maman na Albine Mizula na pesi yo mbote belé na pesi mbote susu na famille na nga mobimba bébé Tabwanga na pesi yo mbote na France na pesi so motan bwaka batu no maman zala libre musala libango na yekolo na kimukolo vraiment na kokate ba yebi na koka penza mabanga te. Monique Dembo na pesi yo mbote na France ya Monique Dembo Clarisse Dembo Dinganga na pesi yo mbote. En tout cas, des gros bisous à vous. Groupe Simba Mobimba, Papa Ilombe, Papa Nanga, na pesi yo mbote. Belvi Kandi, Marina Laba, Lisa Diasilwa, Tokote Sukamara na biso makota na kata cercle na biso pe makasi. Ye peto ye penza azande mo na biso Ange Maisha. Nani suna bosani. Basé belé. Grâce na pesi yo mbote pesi ozomi na France. Grâce Nzonza, Rodney Kikati. La pesi no wambote belé. Gros bisous. Voilà, mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. C'était un réel plaisir pour moi de recevoir cette grande dame, notre maman, notre actrice, notre vedette, notre star, Nakombo, il y a maman Aziza. Elle a répondu à nos questions, en tout cas. Kande na utaki oloba biso to continuer ka ko sala image na bango ya malamu to continuer ko teka toujours ba image na bango ko panza sango na bango ya malamu même si bozo finga ngai ngata di mokala na ndimi na za mokala na bango nyonso oza mokala nga penna ba be nga mokala o komona ka émission na biso ya kitoko boye to sali du début jusqu'à la fin inconsciemment boya koya abane ko finga yo pe abengo pe na téléphone allo papa t'a dit bonjour wana babandaka allo wana t'a dit ngai abandi ko démarrer à fingi po moi j'ai l'habitude na suka kana tunaka maman tu as fini ozol bananga na silisi pek akati téléphone. Il y a deux mamans comme ça, basalango après landinga sur na WhatsApp, s'excusa, senga pardon, misusu batunaka yaya na ebité na fingi yo pour l'intérêt ni. Ils ont la cabinoté, ils ont les envoûtements, vous devez sortir, vous devez beaucoup prier parce que ce que vous faites aujourd'hui va retomber dans vos besoins. Donc un grand merci à la mère femme, président bébé, maman Nathalie Nana Mouslibou, Angelos Karouane, Fatou Dokonti, Makiala Kumba, Sol Mbemba, Tata Po FAP 4, Jenny Beta Industriel. Sol Mbemba, je te salue. Vicky Moussa, en tout cas, Bambo Tenabino. Ba maman Nyon, son nom, papa Nyon Sobolinga, Atadinga Lapa, Nzambe, Apamolabino, Lobby et Kolekalelo. Merci.